IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Un message mon Nzamba pesa kingai nazaki na ngomba na zobondela Nzambe. Bien-aimé, j'ai fallu même pleurer. Non qui passe na motema. Na yo comment Nzamba zo la tsanga banda première rue. Ti 17e rue na Katiwana. Il y a un pasteur. Azape tellement élevé na mboka na biso. Mais na zo mona likola cher na ye na mona dragon. Na kati na dragon wana semence bacha wana il faut kaka ye moko pasteur asala nini abimana bane nyonso église ba jeune fille nyonso mais na ye ko luka ye deux fois na sengi audience deux fois oboya ko yambanga Dieu m'a dit na ko yebisa yo c'est le moment ozonga na makola Nzambe avant que le pire Nzambe ebisenga soki ozo continuer kana ba pratique wana signe liboso ozala moi na yo liboso akufa avant nous ici là parce que c'est na sali nyonso na koko sala na ye na église na yo na fandi lokola mondimi na lukio na kutano mais vous avez reçu vous avez refusé ya kosani ya recevoir ngai mais Nzamba tienga na maloba na yebisa yo que c'est le moment otika ba pratique wana ce n'est pas d'une na lobi bien bazar à partir ya première rite 17e rite na katikati wana yango na yeko yebisa yo mwana Nzambe yo musala Nzambe olandi message oyoyo zonga na makola Nzambe Nzambe opambola yo na yashuna message moko Nzambe pesinga mais wana zo bondela pona yango je crois émission prochaine on na webisa bino yango émission prochaine tant on webisa bino zo bondela pona no zuka Nzambe pesa ba papa ba précision ya makambo pesa mona ser na biso moko mais ser ngo nena monela ki zaleki IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Shalom peuple de Dieu, shalom place Bozali, bonjour Nabino, Nzambe alola hazangate nako pambola bino na pesi bana na Nzambe nyoso mote na kombo na Yesu. La Bible nous dit c'est lui par un seul baiser. Vraiment place Bozali bino sur Bozolanda biso na pesi bino le sumbote na kombo ya Yesu Kristo et puis na pesi plateau ya ba adorateur na pesi va na équipe technique mobimba mbote bino bato bobongisi machine pour que bozwa biso bato bande ko baza partout dans le monde bazwa biso na pesi bino vraiment mbote Nzambe pambola bino. Alors aujourd'hui je suis venu juste partager la parole de Dieu et quelques visions que le Dieu m'a donné ça fait quelque temps ici. Il y a qui n'a partagé na bana Nzambe liloba na Nzambe. Bible dit tout passera mais la parole de Dieu ne passera jamais. Je voulais d'abord prier pour cette parole. Seigneur Dieu de gloire, na pamboli kombono poto Nzambe. Na tomboli ki bonzambe na yo katikati na maloba na yo. Kombo na yo kumisa malikolo ba kombo nyonso. Netolama na yo Jésus de Nazareth. Papa momo na pesi na maboko na yo zala animateur principal. Peuple bazoyo kamaloba oyo mitema na bango esimba mape bazwa délivrance na kombo Yesu Christ nde na bondeli amen. Merci au peuple de Dieu na lingi na partager bana Nzambe lo moko ya mukie mais ça dit tellement très important na vie na biso bana na Nzambe naza na livre ya na mukanda Exode chapitre 14 verset 13. Kuna la Bible zoloba Moïse répondit au peuple et il dit restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne verrez plus jamais. Moïse a dit sa peuple et Nzambe, parce qu'il fallait babiment. Peuple Nzambe, il fallait babiment. Bakende na mboka nkana, na mboko yo Nzamba laka bango. Alors Bible zoloba nini? Bible zoloba peuple na katkata nzela, na parcours na bango bakute na ba difficulté tellement ébélé. Yo peut-être ozolanda ngai oza mwana Nzambe oza mosala Nzambe na nzela na yo na parcours na yo okutani na ba difficulté énorme ba difficulté ministérielle na ba difficulté ya mariage okutana ngo tellement belé mais ce que j'ai aimé Moïse a dit au peuple restez en place maman papa na ngozolanda ngai malgré ba difficulté oza na ngo restez fidèle avec ton Dieu.
kokotisa biloko mosusu te na kati ya vie na yo à cause ya ba difficulté. Même beaucoup de serviteurs de Dieu lelo batiki nzambe bakomi na banzambe, bato ebele batiki nzambe, bato ebele ndima kende libala ya deuxième bureau, troisième bureau à cause ya ba difficulté. Bato ebele bakesi mbakisi à cause ya nini? À cause ya ba réalité bazo vivre, à cause ya ba difficulté za na kati ya ba mabota na biso. Mais nzambe ayebisi ngana ya koyebisa peuple ya nzambe. Moïse répondit au peuple, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Bien-aimé, tu sais que quand quelqu'un est fidèle envers Dieu, nzambe akosele makambo ya minene. Soko sa fidèle na nzambe na yo, na yebisa mutu azolanda nga siko. Si tu es fidèle avec ton Dieu, nzambe wana kotika yo te. Yo makambo nzambe asaleli bango. Peuple bazolela Moïse bato ebele na tanga pasi basala ni bakoma lo batana sali kindumbe sani nzamba ebikena na pasi atana ke simba kisi esala ni nzamba ebikeza difficulté. Non, restez en place, simba kaka Biblia na maboko na yo wana eza bilaka nzamba pesa yo yaya eloko moko na vie na bana nzambe za biloko mibale polaka te na vie ya liboso eza promesse ya nzambe, promesse o nzamba asali yo bien aimé polaka te. Eloko ya mibale o epolaka te eza ngolu na nzambe yaya ngolu epolaka te. Bible solo ba Dieu fait grâce à qui il veut. Ce qui sont ngolwa nzambe na vie na yo, laisse-moi te dire, mon Dieu osala yo faveur na makamba minene. Bible so le peuple baleli. Moïse esi bangalo botala ndenge nzambe okango na yesu ko pone bisa bana nzambe. Botala makambo nzambe linga salela biso. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens qui vous... On a dit makambo na zo bisa yo eza vrai. Mais Égyptiens zali ba problème ozokuta nango. Ba mari de nuit oza nango wana. Ba chasseresse oza nango wana. Envoûtement oza nango wana. Mais Moïse a lobi peuple faut ba bimakaka. Botala makambo nzambe osela bino. Peuple nzambe totika la fidèle pa na nzambe. Peuple de Dieu restez toujours na foi na yo pa ina nzambe. Kotia foi na yo na banzambe mosusu te. Bien-aimé, tangu kaka peuple batali boye bamoni Moïse abiate mbalo makambo to simbango nolinga mutu mona yebisa ye place ozali omona délivrance nzambe na vina yo nolinga yebisa mutu moko omona makambo minene nzambe akosalela yo. Peuple nzambe batali boye bamona ngara busa mer rouge obele sepeli sangai batala la simo boye bien aimé bazomona armée ya Pharaon ezoya batali boso boye talama ya monene yona sepelaka na nzembo ndakolokola Mose liboso ya monana na sima mapinga ya Falo bien aimé mayele silio place osala mayele silio mobala sundoli atika na bana mayele silio musala balongolio mukanda tiskona nozuite. Je vais prier pour toi et mon Dieu fera quelque chose pour ta vie. Et directement la parole de Dieu m'a déclaré l'ikolo na yo maeko kabwana. Je te le dis, quand je vais déclarer pour vous, mon Dieu fera quelque chose pour toi. Peuple nzambe espoir de Cécilie, mais Bible so ba Moïse abetaka nzete pa maeka bwana. Na yebisa yo, na yo kabola na batu nyoso bazoluka liwa na yo. Na yo kabola batu nyoso bakota ndako nganga na tina na yo. Na yo kabola batu nyoso bazoluka batela yo poison. Na yo kabola na batu nyoso bosala ba réunion na ndenge mabeni kola vie na yo. Parce que Bible so ba nous prions un Dieu qui répond par la prière. Et on voit comment au jour de la détresse, moi l'Éternel te répondrai et ça annoncerait des choses cachées. Et que tu as été lelo, nzambe nanga sala favorable na vie na yo. Lelo, nzambe nanga tambola na yo. Batu nyonso yo batelemi liboso na yo. Nzamba Moïse, oya kabola ki mai, na telemi lokola nzambe ya Moïse, na telemi lokola nganga nzambe, na zo simbili ngembe zali liloba na nzambe, na lozo loba na kombo Yesu, na kabola na batu nyonso amabe. Na loba na kombo Yesu Kristo na kabolio na batu nyonso yo baza contre vie na yo. D'ailleurs la Bible le dit, si Dieu est pour nous,
qui sera contre nous? Yaya, nous t'en télémelo à zate. Nous t'en seul quoi comme monote parce que Nzamba Lola a télémelo à Batouana. Bible sur le bâton maïka bon Nzamba ça une différence. Bible le bien Nzamba moi vous verrez de nouveau la différence ce qui me sert et ce qui me sert pas. Et zali maloba Nzamba sengele ko kisama. Ce qui Nzamba pambolio, ce qui Nzamba kabolio na bato mabe, au moment la différence. Hein bata mukili baloba ma différence ya mafuta na mai. Au moment la bakamba tata Nzambe. Yo mutozole là. Yo mutozole boko tena litambo zo landa ngai o le ba pasteur Blaise menga na suka siko wapi tala bana bango bana balesi ngai ki balesi bango ki ndo nana kamo na zo landela ndeko mo benginga na poto bisinga lobi papa j'ai un problème tala papa nanga banda ko déverser nga depuis l'âge de 12 ans akenda poto papa kenda poto afa bengisi moi na âge de 12 ans. Donc, si le Serwana a 32 ans, Serwana Moubaïbi Moubaïbi Moussouté Gara Papa Nae. Or, il s'allait qui misala ya mabe, diable a solé le secteur. Finalement, Kabelo n'a pas toi boyé. Vous verrez de nouveau la différence. Ozo Kabouana Bango, Aotika yo, ayo Kaposa no Susouté. Non, Sambe Nzambe wana, ayo sali lo makamba minene. Yo mutozalia wa dossier notre siko nanu ba traiter ngote non sambela Moïse a lobby gardez silence. Moi l'Éternel je combattais pour vous. Ça dit soko fandi no rakimia nenga lobby botala makambo nzamba au mona makambo nzamba oselela yo avant moi oyesila témoigner tu vas m'appeler pour me dire pasteur Blaise ton Dieu a fait de grandes choses et des choses merveilleuses. Moi je crois d'ailleurs moi je crois au miracle. Moi je crois au miracle. Si on me dit un miracle, c'est que parce que Nzambe banda jeunesse qui nous apocalypse ça là miracle à toutes sortes. Nzambe apambola yo na lingina na zolinga na solo la na peuple Nzambe sikoyo yo. Awa nazasko comme mosakoli. Na na message mo Nzamba pesa kingai nazaki na ngomba na zo bondela Nzambe. Bien mais j'ai fallu même pleurer. Non qui passe na motema. Na yo komona Nzamba zo la banda première rue. Ti 17e rue na Katiwana. Il y a un pasteur. Azapé tellement élevé na mboka na biso. Mais na so mona likola cher na ye na mona dragon. Na kati na dragon wana semence bacha wana il faut kaka ye moko pasteur asala nini abimana bane nyonso église ba jeune fille nyonso. Mais na ye ko luka yo deux fois. Na sengi audience deux fois au boya ko yambanga. Dieu m'a dit na ko yebisa yo c'est le moment ozonga na makola Nzambe avant que le pire Nzamba yebisa soki ozo continuer kana ba pratique wana signe liboso ozala moi na yo liboso akufa avant nous ici là parce que c'est na sali nyonso na koko sala na ye na église na yo na fandi lokola mondimi na lukio na kutano mais vous avez reçu vous avez refusé ya kosani ya recevoir ngai mais Nzamba tienga na maloba na yebisa yo que c'est le moment otika ba pratique wana ce n'est pas d'une na lobi bien baza à partir ya première rite 17e rite na katikati wana yango na yeko yebisa yo mwana Nzambe yo musala Nzambe olandi message oyoyo zonga na makola Nzambe Nzambe opambola yo na suna message moko Nzambe apesinga mais wana so bondela pona yango je crois émission prochaine on va yebisa bino yango émission prochaine tant on yebisa bino so bondela pona no zuka Nzambe apesa ba papa ba précision ya makambo apesa mona ser na biso moko mais ser ngo nena monela ki ezala kitoko te non senga pas Nzambe afungola on se pense na no monela ngine ezala ko changer alors na bondela Nzambe apesa nga précision apesa nga vraie formule ya elongi na ye mais moi na yebi déjà na yebi une sœur azapé renommée na mboka na biso na yebi mais na mboka pesa nga tana sambela Nzambe émission prochaine na koya na yebisa bino na sambela pona peuple Nzambe place aux alliés on pesa numéro na nga on a besoin na ngai on a besoin de prière on a besoin ya orientation divine ko ute pa ina Nzambe obengi biso na plus 243 097 30 34 307 plus 243 097 30 34
307. Donc au bengi biso na numéro wana ozwa biso 24/24 et puis tokobonde la pona yo. Et d'ailleurs toujours mata déjà ngomba ya mangenge semaine oyo tolinga pe sujet na yo to mata nango kuna nzamba likolo awzanga te no pambola. Na linga pambola pona peuple nyonso balandinga zo loboko na mobali tia na motema. Moi je vais faire seulement la déclaration prophétique. Seigneur Dieu de gloire, il est écrit, rien n'est impossible à Dieu, mais tout est possible à celui qui croit. Seigneur, nazo croire na malobo e bimi lelo. Nazo croire na mutunyo so alandinga lelo. Nazo croire mutunyo so atelo boko na motema. Ezali symbole ya paix. Pesa kimia, pesa réponse. Oyo nyonso aleli nzambe esengwe longwa na motema na ye. Nkolo zongisa esengwe na motema na ye. Mutu nyonso eliki elongwaki nzambe na kombo na ye Yesu. Kande nga zwi loboko atie na motema zongisa lisusu eliki na motema na ye. Na bebisi nzela nyonso, calendrier nyonso, programme satanique diabolique. Il y a accident, il y a refoulement, il y a maladie, il y a esprit de mort, mari de nuit, femme de nuit. Na rendre ango inactif na vie na yo. Mais na proclamer grâce, bonheur, paix et accompagner yo na mukolo lelo na kombo Yesu de tobonderi tolobi. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.